Kolala kola mukeza bitibite. Yesu kolo. Nous allons dans Sentinelle TV. Alléluia. Nous devons rendre hommage au Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le roi des rois. Acclamez-les. Acclamaka Yesu soko la mukina tongo kumisa ene tous les sanzola ye parce que mokili o is dirigé par les démons, mokili o is dirigé par les diables, mokili o is dirigé par Bakadia Pemba. Alors tant que la mukana tongo pesanzambe merci netola ye kumisa ye pour abattre le poids salimaram. Alors voilà la réalité toujours ka message kuta na mikili nyonso oyo bakwera na biso. Nazo sala émission par rapport à Ndeko Oyo akomela kinga botangango akomi alobi pasteur Proverbe 30-30 si je vous contacte c'est parce que j'ai vu quelque chose d'horrible sur le nouveau clip d'Héritier Watanabe intitulé Carrière d'honneur où une sirène sort de l'eau lui donnant des bagues. Je voulais suivre cela afin d'édifier le peuple de Dieu sur cette cérémonie que je trouve satanique. Je vous en souhaite bonne réception, que Dieu vous bénisse. A tindelinga ipe na vidéo ango. Alors là natali vidéo ana na koti pe na ba recherche na moniete album o le rebimi na Kinshasa na Matonge batu batondi pe accident salami mutu akufi. Donc batu belé bazo envoûté batu na ba album boyo kaka na banzembo. Nalobango ba jeno nyonso bolanda masola zobozi basimbi bakisi et ce qui m'étonne ce qui m'envoie vraiment na salle de nos vidéos lelo parce que petit o héritier a commis déjà na 32e degré or na franc-maçon ti na ba maikari wana dernier degré za 33e degré parce que ba se référera à Jésus l'homme de 33 ans. Jésus a vécu 33 ans, c'est-à-dire dernier niveau ya kisi ya magie, il a 33. Hier a commis déjà na 32e niveau. C'est-à-dire hier na ba wera ekar ezaka à niveau moko, degré moko. Donc comment jeune a kolongwa mbala moko bo a commis grand sorcier, a commis magicien, a commis makambo ebele mbala moko likolo ya mokili oyo. Oh Bible les œuvres sabiso avant na la sabino makamwana pour batebele ba proverbe yo ya kaka oluka ba problème. Nam na luki ba problème te ser na biso oyo mutatindi message yango et puis ayebsinga bien que na ba minute a commis et puis alobi alinga zala na anonymat alingi na édifier peuple de Dieu parce que ezana ba te belé lelo ba bi ba na osambela mais ba landaka banzembo batoka ba témoin de Jéhovah ba église belé ba kimbangisi ba bi ba chrétien mais ba yoka ba nzembo ba mvutuma c'est-à-dire ba bongo mana noté batande ngwana na batmusu même na ba pasteur na ba limususu ba yoka ka biloko bazozwa envoûtement bazozwa ba problème après oyoka yo lali no pongi passer bondela ponanga po ba nazana ba blocage nazana ba makambo zo simbate na moni tata mwasi noko na butu azolandanga tout or envoûtement au sombi album yomoko et envoûté yo to no tanga bible zo sabsoni na Luc 4 yango yo na bible tokei na Luc 4, 1 à 6, Zoloba. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils firent écouler, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montrant un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Luc 4, 6, yango. Diable a l'oublié, a fait sa puissance dans le royaume, dans le monde, soit l'indian. N'habite dans la paix. Si donc tu te prosternes devant moi, elle te sera donnée. Yango. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, eza na bana mai mingi, sorry, na benga bango ba koboy fatigué, bato balingi persévérance te, balingi ko lukate, balingi ba tia molele te, balingi ko sala te po bazwa, balingi vie facile. Alors vie facile wana ba kei na bandako banganga ko signer ba contrat. Olie ba bi bebisa bango moko bazwa envoûter bato tout ba kolanda ba album ba ko somba disco yo, ba ko bomisa même bato. Alors biloko wana nyonso tout ezali ba envoûtement et sokotali carrière d'honneur, c'est-à-dire assigné azui kisi azui pacte pour na carrière na ye la d'honneur a honorer nani a honorer démon. Moi na oyo na ebi âge na été mais na limite à 50 ans parce que na ba corps o assigné ezali ko pesa makila a rediminuer âge na ye ndenge na ba ki ba jeune belé ba ko 50 ans te ndenge biso tozo ko kisaka ndenge ba kulut na biso ba ko kisa parce que balingi vi mulai, parce que balingi bisimba simba, parce que balingi ko croire na nzambe te, balingi ko ndimate ke nzamba pesaka, balingi biloko nyonso to mokilier koma ya bango, lokoso, likunya, bilula lula, tala ndenge tindi ba jeune oyo bakoma banganga, bakoma bakisi, batuma be, ba magicien, akozo ba papier boye, alobi makambo akena wesa bimi bimi mbongo apesi yo. Lero zo ke lia mbongo wana, vi na we baby. Alors, serre o n'a pas lié, azali moko ya ba sentinelle, o balanda sentinelle, amoni makambu oyo, a komeli ngai, a dit je souhaite rester dans l'anonymat, a komi pe lisusu awa, a dit pasteur yango botanga, pasteur landango édifié, bat po na moni za ba signe satanique, a kosite, ezali ba signe satanique o ezawana, oyo, batu lelo, ba poni satana, likolo na lipa, likolo na voiture, likolo na ndaku, oya kolala mingi te. Tala na kati ya clip o mami watazo bima na mai, aye ko pese ba médaille. Alors, azui degré ya magie, pour anuire na batu nyonso ba kolanda ye, a bebisa ba vie ya batu, a loka batu, a koma ba mari de nuit ya batu, tout ba banolanda ye, a bebisa ba vie ya batu ba kolanda musique na ye, so za na molimo nzambe te. Alors, tozo tala siko yo clip ango, bino mo bolanda ngo bomona, ndenge nini lisolo yango ezali tala bilamba lati ezolakisa ke azali déjà na misala mabe. Mami watayi wana bimi na mai apesi bag alati bag deux bagues en plus bag eza na ba signe satanique ayambiye tala na suka héritier et bien 32e degré 32e degré 32e degré bolanda tozongi lisusu carrière d'honneur botala mami wata ye wana azobima na mai ye waye bakutani alatisi ye bag ya liboso alatisi ye bag ya mibale bag ezana ba signe ya franc-maçon ya satanisme ayambi ye 32e degré 32e degré ya nini ya magie to ya sorcellerie. Bilomo bomoni 32e degré ya magie ya sorcellerie ya makambo wana nyonso. Tango tozobisa bino ke mokili oyo tokomi na suka bato bazondima te. Trump oyo akomi président ya États-Unis elakisi trompette elakisi nzamba beti trompette parce que tokomi na ngonga oyo makambo nyonso to nzamba loba ekokisama. Nzamba beti trompette pona nini parce que kala mingi te azobanda ko agir. Diabolo boko mona ye komi ko bimasiko ya poisa esa so obata mate. Bazo bimisango na ndenge tolobaki kaka mutu aza na molimo nde ako comprendre.
bato bazana molimo te moyeba comprendre masolo ezate ba omona kaka mami watabimi na mai tout et tout mais ba oyeba te ke zaki ndoki ba oyeba te ke eza misala mabe il faut zala na molimo pour comprendre que makambu o ezo salama eza makambu molimo ezali kindoki et ba jeune ebele lelo likolo ya ba posa mokili likolo ya positionnement likolo ya kobonga na vie na ebité ba kobonga pour combien de temps banda ko na ba kotikango ba Michael Jackson ba grand prêtre ba James Brown ba simba ki biloko danser baza suna bomo ite alors na yebité yo lelo okendo simba suki si po sala nini tala bomo ya batu ndenge ezobeba tala bomo ya batu ndenge ezosila tala bomo ya batu ndenge ekomi na pasi likolo na suka likolo batu bazali na posa ya mokili bazoke na l'église bazobonga mate d'ailleurs l'église ne place au ba pratique ya mabe makasi yali l'église a solo yali bato ba obanga nzambe ba yali mais pour kuta na mosali na nzambe bazobanga sali nzambe solo il faut avoir la chance il faut avoir un entendement spirituel parce que ceux qui ont un entendement spirituel te eza mawana yo o kende sika mabe pe ba bebisi bomo ino na bana na yo alors tout yo ka lisusu kutu na biso Yes, soaza mokonzi bozali bongo na Sentinelle TV. Oh oui, mais maintenant, éveil patriotique na éveil spirituel chaque tongo. Lundi à vendredi. Yesu mobateli, Yesu mokonzi. Tout rendre Yesu hommage pour azali nzambe mobateli. Kolala kola mukeza bitidi te nzamba batela moko na moko azali fidèle na Sentinelle TV. Tout est utile mais tout n'est pas utile. Tout peut être important mais tout n'est pas utile. Tango tozo pekisa bino kolanda musique ya mokili na nzambe différence ya libozo tchatemi. Bayembi pe o babibengi ya nzambe nyoso baza nzambe te. Oyoki misiki lokola ya Mike Kalambai ya Moïse Mie batu lokola ba Lor Mbongo batu wana ba simba ba pacte bazosali ya nzambe te. Surtout ya José Nzita grand nganga. Foye ba mutuni azosali la nzambe na o azosali lete. Faut qu'on adorer l'Éternel. Tongo nyoso so la muki adorer ye. Yebise kazanza me malamu. Pesaka ye merci pour azobatela yo. Pesa ye merci pour afongoli yo miso ozo comprendre makambu. Adorer ye. Adorer ezako yebise asalini ya malamu pona yo. Nzamba za malamu. Nzamba za mobateli. Nzamba za monetoli. Alléluia. Trompette s'est sonnée aux États-Unis. Nzamba bandi ko beta. Biso tozoyaka ko la musabino. Tu agis au-delà de ta main. Adorateur lokola ale moloto na mona ete. Yango bano bazaki pale moloto, mutu akokopia azate. Banda le moloto akei banloba nyonso adoration ekei tozomona ta moko te ko adorer lokola le moloto. Tango zo avancer na parvi ya liboso ya Nzambe
refrain à motema no faut kumisaka ye onetolaka ye po toza entouré na ba démon, entouré na bato misala mabe, entouré na bato bazoloka, bato o balingi biso te. Rien n'est si bon, merveilleux d'approcher le Seigneur. Bango, ba jeune homme o baponi kisi, baponi magie, baponi 32e degré. Le biso tolani Jésus-Christ le roi des rois. Nous sommes devant la manne cachée, loin de tout péché. Là où nos vies ne peuvent être séchées. Nous célébrons ta magnificence. Tu es Dieu omniscient, omniprésent. Nous voudrons combler nos cœurs dans ta présence. Tu réserves cela à tous ceux qui te servent. Je voudrais, Seigneur, puiser dans ta réserve. Beaucoup ça n'a pas mené na Yesu. Bokima batuna soloka, bokima batuna salat satana. Bazane loko mokote ba batuna lokuta. Biso to pona Yesu toza balongi, to na tina balatsa biso ba bagete na ba mami wata. Je sens couler la vie dans tes parvis. Mon âme ne peut que dire que merci Seigneur parce que je suis servi. Dans ce lieu doré, nous venons nous restaurer sur Sentinelle TV et Sauf 15 TV. Tu veux te restaurer, tu veux restaurer ton âme. Olingi ko restaurer molimo na yo, olingi ko kota contact na Yesu Masia, landa Sentinelle TV. Bolingo na Nzambe ko libérer yo na bapota pe mikakatano. Être nanga mo maison reconnaître que Yesu aza Nzambe mo bateli. Banzela nyo swata musingana ndenge na komi lelo ezaka ka Yesu. Nazo dédié nzembo na bato nyonso bazoleka na mikakatano na tongo lelo na koyebisa yo soko zwaki décision ngendo simba kisi komeka te Yesu aza mokonzi ya banganga. Il est le soleil levant, Jésus-Christ le roi des rois. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire et je sens tomber tous les attaques démoniaques. Soko ni kolonga pesa satana mukongolanda Yesu. Yesu akosenga yo makila te po Yesu ye moko asa alekisa makila na ye. Na Golgotha Yesu asa pesa makila. Ba oba keneke pa nganga kosenga yo o sacrifier papa mama. Biso Yesu asa sacrifier makila na ye moko. Ezali kaka tosa liloba. Bien aimé na tongo lelo kolala kolamukeza habitude te tozolobela ke ezali malamu mingi kokutisa satana. Satana akoya ko proposer makambo ebele. Yesu Kristo kutu mozali salikolo nanse abotami lokola muto aye nanse Satan amona kiye.
Satan alandaki ye ayebise na kopesa yo nyonso yo fukamela ngai Yesu aboyaki. Pona nini bilenge ya lelo, pona nini basali ya lelo, pona nini basali na Nzambe ya lelo bazo landa bizaleli ya Yesu te. Pona nini bato bazo croire na Yesu te. Pona nini bato bali ko fukamela biloko mokili. Tala elenge o azanga trop jeune akokoma 32e degré ya franc-maçon. Quelle sorcellerie, quel niveau. Nyoso wana po ememe na wapi? Emema ye na suka akokufa akeli felo. Et osala nini soko bimisi ba album et sali succès mais apoke na li felo. Et ça ni à quoi ça sert à gagner le monde si tu perdais ton âme? Lelo ba te belé ba poni nzela wana. Alors biso na tongo oyo na petit déjeuner toyaka ko yebisa bino makambo eza mabe bo sala ngote bo sala malamu. Émission na sali yango ngai te ndeko mwasi wa komeli ngai nga na zwaka ba information na pona ke eloko nini oyo nga na ko laksa akomeli ngai ezalaki samedi na 23h30 lelo tozali lundi akomeli nga dimanche na méditer na moni ke non na salango lelo lundi batu balanda pour ba comprendre que monde eza dirigé par les diables. Bato ebele basimbi kisi. Et bato wana yo kosomba album, okaniso lingaka mutu wana, nzoko ozosomba malédiction, ozosomba blocage, ozosomba botutu. Lobi bakoko na yo po malédiction kenaka tina 4e génération. Soki yo ezuyo te kozwa bakoko no, soki ezuyo te bakoko na yo. Soki te bakoko ya bakoko na yo. Après bokomo luka bakisi, bokomo luka banganga, bokomo luka banoko nzoka album oyo bimsaki na mboka no na mbongo no sombaki. Ndeko nanga mokiliza ko beba. Trompe elaxi trompe, trompe elaxi trompette bakati na mukuse. Élection ya muto na Amérique trompe, elaxi nzamba zo beta trompette akomi na tango kwa agir. Tala mokili mobimba ndenge eningani. Azali mutu moko akoyana ba décision moko eko bouger monde. Surtout na niveau ya Congo, c'est-à-dire soulèvement populaire avec Trump ezali obligé au salama pour soutenir en. Mais akoyana nous pour ba américain pe akotika ba américain ba sundola batu ya ba juif ba Israël pour amaredo et salama na Israël par rapport à l'ilo banzambe ba juif ba bunda bango na bango ba longa pe ba mona boye ankolo Yesu. To komi ko kende pembeni ya suka masolo yoza na ngambo ni ngonga ngoyo ya kupona déjà quand zala na ngambo ya Jésus makila na yezo purifier corps âme esprit na yo peu importe ozo mona lelo peu importe ba blocage peu importe ozo mona batu ba ko tia yo en quarantaine ba ko yebso ko za le dernier ba ko yebso que balinga côté o réussir te mais yebango yo na Yesu ozali majoritaire. Yesu nde mokonzi. Soki Yesu aponi yo, ozana tina élection abatute. To kangama na Yesu, to yeba to komi na tanga suka. To komi na tanga suka. Na tongo na lelo na lingaki kofungola bino miso sur ba album ezobima. Et d'ailleurs na ngonga oyo mwana ya Congo ya solo akoki kozala distrait na ba musique te pour na mboka na biso ba obuma ba tozana guerre. Tous un événement monene tous le 19 décembre tobenga na ba Rwandais ba criminels o ba bomi plus de 20 millions de Congolais mais pourquoi ça la distrait na ba musique ezanga tina te na ba biloko ezanga tina te ba mami wata bazo bima na mai bazo pesa wata ba bag bozo mona me misu na bino zo mona te misu na bino zo mona te peut-être ba te belé ba ofonga masiko nde ba olandanga nkolo abatela kolo azala na bino tongo lelo ezala tongo malamu tolingi partage oyo efungola bino misu nzamba za na bino nzamba motatambola na bino nzamba za na bino Adonai azali Dieu créateur. Univers mokili momizana maboko na ye. Éternel eza kombo na ye.